La musique à Congo, on a comment regretter parce que l'élo, musique est comme terre à terre. Hein? Musique est comme une terre à terre. Et puis, et Simbi. Hein? Ils ont Simba dans l'esprit bakino. Hein? Et puis, ce qui est sûr, bakino, baling souma maroye, bakoye mbate. Yo saka succès, c'est bon. Donc, on a comment regretter tant et belé na zwaka pa pepe kale, ya koye kola koyemba. Donc, on a moni bien l'élo, il fout en ango ezate. Donc il suffit que les Alara, tant que Simbika a payé, bengi au grand prêtre et danger peut aller récolter nango. Ils ont ba mususu, na ba wenge, na ba quartier latin, bando kan sangana vie na ba. Pour na beta pa pepe kale. Yo na bi mais ko beta pa pepe kale za ko memang age pepe kale te na tchona mutu. Pepe kale na vie na biso kofi. Différence à une année. Ce que ce moutou n'a pas pépé calé ba mon mukolo et bon fallait bêter pas confisco fallait ça agir. Vous comprenez? Dire quoi? Nazana mambo ya rolobeza belé mais sauf que Congolais zaka a talon na TV ozo expliquer vie na yo. Hier lokola yebi na été a boudé au finga yo. Mais ngaba ntembo belé bino misusu bobina bina na banda ko bokansa pépé calé nga. Oh oui ça se bon côté. Bah ouais. Net yo suko mutasala ya suka kako dormi pour on nani asala Pépé calé voilà ngai mais je te jure au nom du Seigneur azaki pena motema ko kabola ke yo sala ngo na place na ye oh mais toujours ye manaye ya zo sala likolo ngana on sa deuxième fois vraiment donc sur le biwe ranson na yebo mbate sur le mabe. Siko combien de bateaux où est aleki na oyemba au traité ya ebo embate mbula yemba banzembo ma meilleure chanson et bato babina on a babar siko babina on deni mystique na moni pena siko nde bazu penda pour comprendre que exactement l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vos chers internautes, bonjour à vous, bonsoir à Ernie Sobolana, moi Naboka Benji Benzama, elle est gros site de la presse congolaise. Tebisa Gibino, Moussala YouTube, ils ont la colonne, Sosa Mukona, Ngote et Kufa, nulle part ailleurs. Merci à Peggy Bokel pour le prise de vie, merci à vous. Merci à Code Mondial, Lia Willy Moshe, notre vieux. Merci à Miss Inza au dégâts matériels, je te salue mon vieux. Et puis DJ Rigan Nalukapa, je te salue. Léonana Bia, artiste Nabino Bosenga Kinga Bomonaki. Et voix moi ezanga rabino pendant 20 ans ya expérience ya Pépé Calé mais hier bandaki ko asala ngo pena bien le na yo monda ye azongi na mboka baka bien bonjour les beaux gars beau retour au pays na salon bongo ouais merci côté membre diaspora mais il y a solo cosité donc ils ont mboka na biso ils ont mboka ya banoko mais bon ce qui est sûr na comment vendre na mboka msusu tant que déjà futa courant na mai na mboka msusu na ndako c'est ko vendre kuna donc c'est normal ou le balanga diaspora retour à malam na mboka merci c'est gentil d'abord poto neni ouais poto ça va ndeba traiter poto le roi cimetière ba musicien yo mona onde non bon ils a légèrement ils a solo. Pourquoi? Parce que
musicien na poto azara vraiment na temps te yako pourquoi ba orchestre belé zo simba te na poto baninga ba mika pe osa ba orchestre ezo simba te pour nini parce que yo kanga mutu ndingi nini il faut que ne musala ezo zelaye abanda musala tam sous 6h tam so abanda musala 5h pour 6 à 15h on fa là donc bozana tante même papa wemba sala ngoma kokangote hein musala musique ezada musala na binoti oui mais pourquoi pas musala on peut kuna non mais vie à poto na awa ezandingi monte poto l'état zali proche ya population donc ça veut dire je pense que dans retour dans mission autorité ouais autorité bando botama naningo komi mukolo boy et so zwata lettre mi balé et uti na babenga ngo ani commune batinde lio pour répondre non zote présent omoni mais sikoyo na poto chaque jour lettre yaka ça veut dire quoi lettre nyo sezaka ya ba problème te mais lettre ko huta na banque na yo lettre ko huta na école bana lettre ko huta pa osalaka lettre ko huta na poste lettre ko huta na sécurité sociale lettre ko huta na assurance maladie lettre ko huta na impôt lettre donc lettre na lettre donc l'état est tellement présent pas bateau musala vie à poto musala webi ndako na poto oyoka mutu na poto ba futa tam susu 1500 euros par exemple 1500 euros ndako na ya zovanda eza 800 euros oh tika la kana 600 euros ka femme on a décortiqué puis na maman belete au moins tam sous l'état au baxo 300 l'état au baxo 300 il y a gratos pinako et uti na pas l'état na mbongo na o salelaki to baxo 300 au futela onda wa so on a compte na yo longoli 500 plus 300 l'état pesa ki yo et sali 800 mbongo ndako bato yo tikala na 1000 ale banda ko longola sko ba taxe belé impôt ya ba nini donc ba chauffage ba assurance ndonde na zabuye so lelo na kuyi awa assurance nanga muto ya ko bendanga ya en fait assurance vie wana ça la so ku fiata na poto ba ko dilo la tindi ba sale la non cotisation awa to kang sambongo poto le liziba ti donc bana na yo to mwasi na yo to ba frère na yo ba ki na banque na yo ba landel masolo mbongo ebimi ya enterrement na yo c'est tout et le roni temps yo ya ko regeta na nini temps mona donc du coup na répondaki au bien temps donc du coup et ça dit que Moutaza trop présent dans Moussala parce que vie est tellement chère. Moutaza tellement présent dans Moussala. Moni tam sou catch oyo. Awa tam sou soge zaki awa na ngwanzu. Mon appelle au sommet $50. Mais na poto so na ibisho o eza 200 o c'est pas la note. Parce que 200 sala calcul o to saliwana. Hein? Je sais pas le 200 euros belé boy. Na pe on basket. Voilà. Donc, on écoute l'équipe on a bâché les allées, on a pris un exemple vite fait. Dans bateau, binga na mwamba bilamba te bolimbisanga na pesi exemple ndeto so la quoi. Na laxi ni logo pona esprit moko boité pardon. Voilà donc au moins ce que mbongo yo tika nango. Longo la ka 200 pour somba catch moko boy. Et ça le déjà moins or na ki ça ba zelo tinda. Orchestre pe zo zelo tinda. Mamsupe yepena na senga ki ka senga ta pesi ta esprit mabe. Parce que ningo ozongaka bazala atoza na mikili ba répéter kaka to bazela ouais ba répéter mais ba ozelanga na yandeni instrument za biso moto somba ah bon oui za Madine France quoi Madine France za Madine ngwanzu te Madine France voilà dans Madine France tango yo yaka boye via tango yo yaka oreketa na nini na musique ya Congo loba la musique à Congo il fallait pas izala la musique à Congo la musique à Congo n'a comment regretter parce que lelo musique est comme terre à terre hein musique est comme une terre à terre et puis et simbi hein ils ont simba na n'esprit bakino hein et puis c'est que sûr bakino baling suma maroye bakoye mbate yo saka succès c'est bon. Donc on a comment regretter tant belé na zwaka pa pepe kale ya ko yekola ko yemba donc na moni bina lelo li futa nango ezate donc il suffit que les alaka tant que simbika apé ba bengi au grand prêtre danger peut la récolte nango mais obi ki ba te belé ba ndimate ki yo beta na pepe kale pour ndiko déjà ba bobika na pie ba ko ba mikolo kam tu bazalaka ouais kasi mukolo mona sale mission awa
ezala baninga mususu na ba wenge na ba quartier latin bandoka nsangana vie na ba pona beta pa pepe kale yo na bi me ko beta pa pepe kale za ko mema age pepe kale te na chona mutu pepe kale na vie na biso kofi différence à une année ce que ce mutu na beti pa pepe kale ba monanga mukolo et bon fallait beta pa kofi ce que fallait za age ni vous comprenez. Donc, si on sali calcul, on a calcul à mutu mundu. Vraiment, ils en ont moins des autres. Aucun c'est pepe carré, aucun c'est moi yakala. Oui. Yakala kasi. Yakala premier années. Premier ali. Pepe, t'as ce que pepe kala kufi na 45 ans. Ce que je vois âge no on a habité. Au tirali na combien d'années pour qu'on aura na 45 ans. Au moins. Pepe kala kufi moi amukie. Papa yembazaki ya na e. Donc ko banda na TV tamsu ba mando banda TV mona na âge 15 ans ça comme vedette sko tala bébé Chanda âge abanda succès ti akoma lelo ata to chanet a komi na 30 ans te 30 ans te to chanet ka a komi sko na 30 ans bano ya ba âge na yiwana bano mona Chanda net mukolo ko babanda ko moni na TV kala or ki kala wana yangoti aja mutu akobanda na aja mukie tanga zokola na bino ensemble est-ce que bino bo traiter mukolo par rapport à makambo sala or azani moi mukie mais ça fait 20 ans Pepe Kale za suna bisoté oyo orchestre pe kufa o sali da démarche ni pour likambo bon nga na valida ke empire bakube kufa siko mwana na mwana asala makambo na ye mwana na mwana a se débrouiller voilà nakutana ki mkomsu na fait Richard de Poule atu ya mani wana yekutu mtando silikananga bia nazana kanda na yo vraiment na deuxième fois na Congo to tikala kana yo moko mokena no fa no na poto ouais nga na soutenir yo vraiment donc ça veut dire tant on a nyoso nga na lexake zaki na tina na poto so vandi fo so mukanda ngai na ebi batu na poto asala 30 ans na poto wana mukanda te atambola ndeni mais aso tambola il faut éviter place au mobulu ezali il faut éviter place au ba désordre ezali il faut éviter banganda il faut éviter ba voiture batu pour mbila contrôler mingi ba voiture a contrôler mingi ba attroupement a contrôler mingi banganda donc ko frauder te na bus na train na métro na RR voilà ko frauder te na biloko bongo ovana na ata 50 ans sikoyo puis yana tuno pe likambo potaka 1000 fois mona ka mutayembi koto okende si Pepe Kale ndisi kote koto Pepe Kale c'est dit 1000 fois mutu so sali nzembo na aninga moi ki Pepe Kale mo ebima na ebite so za po courant temps ouais na yoka baninga tant yoka ngo parce que tant yoka ba bimisa ki Pepe Kale mo rezo bima parce que yo mo ko kolo plan c'est-à-dire te mengai ngasko problème nangai motema nanga eza différent na comportement ya baninga ngana sepela makas pourquoi na sepela parce que Pepe Kale na compte ya orchestre te moi si ya Pepe Kale oya uti ko kufa personnel na sa émission ndeko nangai propre ouais donc ndeko nanga propre ya Paulina ça veut dire mutu pe beau frère oui donc ton mutu azopesa honneur na Pepe Kale ata yembiango mabe pona nga vraiment za danser ko ndeo yebo yemba vraiment na kokota pona nga eloni salaka yuko za plus jeune bongo bo frapper Pepe Kale mais ozo yemba lokola Pepe Kale parce que ezaki na depuis na ndaku des gens en fait na ndaku ozo copier tozo la dans l'esprit wana bon maman so zo expliquer bato comme moi différent ngai fan nazaki fan ya Vema Dilu nando linga nde Vema Dilu mais so na yemba nde bato ba lobanga yo yemba lo Pepe Kale ce qu'on ngana mo na dérangement parce que ngana na sepela na Madilu na zena nga fan na Pepe Kale te bato ba lobanga o yemba neti Pepe Kale wana nazo yemba même na chorale na zena solo vocal mbongo na obwaka na chorale Watala likala ekoningana mabele makopasuka pe minzata mikokwaya saza ekobongwana makila otokasuka wapiye mama tokoluka nsika tokima potata mibwaka na zamae kasibilako wana mikoboya osomo ye na yango ndeko lelo yo sala okima kanda na nzambe kozela te waneza nzembo nzambe en fait je vois comme si ce bombio kande ba biski Pepe Kale la l'accent
Banini. Ça veut dire quoi? Nazana mambo ya koloba eza ebele, mais sauf que Congolais azaka awatalo na TV ozo expliquer vie na yo. Yé lokola yebi na été a boude ofinga yo. Mais nga ba nzembo ebele bino misusu bobina bina na banda ko bokanisa pepe kale nga. Oh oui, ça se bonté. Ma ouais. Net yo suko mutasala ya suka kako. Dormi pona nani asala. Pepe Calais. Voilà. Ngai. Ah, oui, ça se Mais je te jure au nom du Seigneur. Azaki pena motema ko kabola ke yo sala ngo na place na ye. Oh, mais toujours ye manaye. Yazo sa likolo ngana sa deuxième fois. Ngana koti Empire Bakuba album aliboso na yembaki et bimaki na Kenya. Mais album yami balé to sali na Pepe Kale to la tara ba ninja. Donc yo kaka album wana ba ninja. So qui voit moko zo bimaneti ya Pepe Kale eza deux. Moko sa likolo moko sa na se onanga. Oh, on doit partager na opena. Oh, mais naza chanteur ya Empire Bakuba. Tenenga na yebi que l'orchestre leader so kabudi ki chanteur mo zo mbalwa ye ba étouffé. Normalement. Mais kozango kakate na sasa malamu parce que ba étouffanga petro. Ba étouffanga petro. So to lobito lo bango pena na esprit de Dieu ba étouffanga trop. So que lelo tuni bana mingi oyo bazo beta pas ba Fabrigaz à moins que la moto à lander la musique soit azane moto à lander la musique ta bimika moto boye na c'est pas la Fabrigaz yana qui est pas vibrateur tam so ibini pengata or c'est impossible aye bangate na nyoso tout na sel na Empire déjà clip à Pamba au monde a Pepe Kalachi yé vient na jono mbafu dokolo c'est joli bébé Dominique Mabwa pour na bango clip esili concert à Pamba pour tout que nous bêta même quand on a un terrain. Lobby concert, orchestre ça va Congo. Oh, vous comprenez? Donc Empire, on a vrai sens Empire va couper ça. Ezaki orchestre ma bé. Oh, ngala moni boy na Empire. Mais bon, tant que c'est l'équipe nango, ça sert à plus, ça sert plus à rien parce que. Non, ding, tu dois comprendre que c'était toi. Dormi. Soyez radio Zaki a l'ongo na couleur avant yo. Non, on est na radio. Dormi. Dormi. Oh girl, oh ciao, oui. Donc eza jour to sala. Jour on a sala on a studio za ndeni. Toye. On s'est rappelé la makambongo. Oyebi ndeonanga na yepona sala vocal na sala na yani. Pimela noko yebisanga data na batama yakoba belanga bolingo. Ngana mona yo mabe. Bi chante wembile banden mwana ya mosi. Sikoyo nakomi na lati casque. Tournanga wana to salsel ba cœur, to salsel makamnios. Bon ba to ba vocal. Nzo andi ba ozilanga siko na cabine. Oh. Nakomi na lati casque na bandi bon. Yaya. Oh non tant à comboter. Yaya. Bon fongola nga c'est bon. Na bandi ka pimela noko yebi. Oh bakati brrr. Bia. Oyebi ke ozo baby savoir Pepe Kale ma be donc bato pena ba komo lo bananga ike. On est mo sana. Viens avant dina sima nga lati casque nga liboso na ndiai na studio ndiai na otala munde kwango donc de côté mais yaya ngo oyo azana oyo JP Kiss. JP Kiss ko lo bananga bonde. Il faut ça membre mo Empire. Bato ba loba ozo baby savoir Pepe Kale donc tika kutu vango pozo baby sa penza donc luka vana mususu ko bia luka vana mususu si on a tourné na tali na no Pepe Kale lati casque donc makambo na oyoka yepa oyoka ngo si on a répondre mukolo mabe parce que Pepe Kale te mutatindi oui mais l'on na répondre na bi bon yaya tangu bino Empire Bakuba boya ko zwangai pona kota Empire bozwa inga na voanine na voix musute merci na longoli casque tiki wana na bimi na kevanda libanda na kevanda libanda na ebite nini ngo lekana na sima après tasko que na niveau to banga Pepe Kale na fâché de vailler na kiti casque na bimi
Parce que idée nanga bon na longwa siko ndenge pena baloba nanga ke yoza mwana muke faut ke ba wenge na ke wenge. Wana wenge ezaka moko bon chic bon genre machi badimani. Na ke nanga ko sa test na wenge. Na bimi libanda ndia ina vandi bo na chebo na raisonner. Moi so chebo o mona na basonga misuti. Na moni makolo ya pepe kale e bima na ndiai. Na porte sa ndiai tanga bimi siliko amoninga azongi do na moni pena nde makolo avec kale bimi ezongi. Wabangi pe. Ouais. Soit comprendre que moi on a touché. Malamo on a mon aga tomboli modega. Puis soit ngalo balikambo sko na giyanka tombola modega tomboli modega sko bimi. Oh di o zampire ba kuba mamba souci eza wa tedi. Oh boni godi. Ko fanda to ba souci bo. Oh juna abengi juna bande wa lo makamo. Oh bobi sabiye lo ole na mona sibiye okinzala. Ora yebi na ye ke zanzala te za kanda we makambo. Ya wana lobi na o na ko tanga kombote. Po ya yango na mona souvent na TV zaka yemta sala bo na empire yemta sala bo. Ah, mais tu te comprends déjà, faut le bas. Ouais, voilà. Donc, baloba nanga pena boyi quoi. Na sala 2 semaines na kenda sous studio te na yaka nanga sauté. Et tombé que papa est président d'Ilu à Koufi. Toké na Kitambo na mona vekale atindi chanteur na biso moko na ebité so ezara nani. Bon biya yete, ba so non biya ye na voiture na avandi kuna bona boy. Vieux kala tini ba benganga na ulongwa kuna na coin place Nazaraki na yeti place Azaki ona abandu gazinga maman. Otiki focal na kuna studio. Nana sa elayo. Lobi na tongo na mono na studio. Vous comprenez? Na biga merci président. Na zongi na kena lali lobi na tongo na ye na studio. Siko tongo na ye na studio na tuni grand frère propre Bileku Juna Mbafu. Na tuni me vieux. Nengen de kono wana bino batakala na empire alingi na changer voix. So na yemba voix nini na imiter mener. Un jour peut mener le bananga voix na yote. Na imiter voix nani parce que nga voix na yemba yango. Bino tombo ya ko lukanga bolukanga ka boy. Oh muta pesanga sko mailo yo zwi chance na le mambo ya. Na lo bango ta. Muta pesanga idée siko Juna Mbafu grand frère alobi nanga bobia imiter wera. Oh Bimisa Venchoni. Po Juna Mbafando linga wera son trop. Ouais. Mutabola. Ouais. Juna ali mukongi. Ah, yazaki pangi te. Te. Alinga Venchoni trop. Bon, wana zai kala na ebité sikoyo. Abinanga omune loko wera sola ndo sala. Na le lancer ce ba blonde moi banoko bana. Sur ka banzembo akala tant bazana ba jibe. Ando sala ba. Ba virgule wana. Ouais. Po wana azo imiter na eminer. Eh, qu'est-ce que donc, j'étais obligé dans le studio na sala. Puis mera na koye bisanga. Or et yo kana na opete mais na imba bongo ouais. Puis mera na koye bisanga. Dato na botama yakobombelanga bolingo. Ana mona yo mutapesanga idée wana Juna Mbafu. Ce qu'on a biboé. Via yo pour fungol puis paramettre en photo solo là on peut. Ba te belé ba kisa oui rançon na boye mbate. Est-ce que ebi po mbate po so que ebi mbate na ndimi pete ke fait Juna on salon ka pas za muta. Venchone. Mais olobana we rançon na ebo yembate ils a péché. Pourquoi na olobango ils a péché? Moto aza koyemba penzembo bimi meilleure chanson. Limbisanga ma Chantal, limbisanga Switzerland. Nani ayebi yango te ke binisa yi batu. Siko moto ayebo yembate neni akote ka penzembo bongo. Neni akoyo ko encadrer pe ba ya ebele o ya encadrer ki wana ti lelo aza na niveau aza. Alors, solo binanga, peut-être à rose à la faiblesse, il y a notes, ou à rose à la faiblesse, il y a nuance, ou à rose à la moins de charme. On est comme un moussou. Ils ont Jacob Devaré. Charme ni azanon. Mais kolobatika yebo yembate. Faut pas te confondre ba mot. Il y a un monde les solo binaye bis. Il faut tout non, ils a bis, il y a ni ni ont besoin. So ils ont besoin au Japon qui n'est pas c'est pas bis c'est bus juste quand rapport au sali confusion i wanana na u pour la monde les aggrave au peso penelo mususu vous comprenez donc sur le biwe rançon na yebo mbate sur le mabe sur combien de bateaux wera leki na oyemba au traité ya yebo mbate mbula yemba banzembo ma meilleure chanson et bato babina on a babar ce que babina on deni mystique na moni pena siko nde bazu penda ko comprendre que eza pena mabe bia to yebi biso so Pierre Bakuba lelo kufa lelo so orchestre kufi so ki leader kufi orchestre kufa
ndenge pe to mona pire ko bata ba forcer ndenge nini izo simba susuté ezalaka na raison nango esama bongo mais bon si ça question eza pour nini non raison nango ezalaka ndenge na otu yebisa yo ya moko bwa nyokola nga zawana anyokola nga mote poison nyokola pe baninga mususu bon entre pe ye pe ya wana mise à part ye biso na biso pe ba mission to ça na ba problème na biso auto wela naka muta a maîtriser biso eza pepe kale soton pepe kala zate yo zo penser que ya wana soka sanga nga to bunda oh wana kuna pas zo alobi ke pecho wana soka sanga nga na obeta ye oh wana kuna pe donc lokola pilier eza susté ndako yokoya eza na ngote ne bato balobaka kisi akena kisi na ye akena orchestre na ye mais pourtant botretaka biso nyonso bata kisi oui so ingana na kisi nanga ba memara bino pe na maikari bino so bosambela na pepe kala ensemble non pas moto nyonso je vous assure non moto nyonso ngai na sambela na maikali tisiko nga na sambela na maikali tisiko na biso na sambela ka yo tikala alors na sambela ka maikali les églises ya ba japonais maikali ezali kisi te so ezali pena pona kisi nde ba mise nyonso to bakenda na maikali taka niveau ya pepe kale donc nde batu nyonso tout je te jure nde bakenda kona maikali c'est pas kisi lokola ka lomba loba basusu basambelaka na maikali ngambo maikali mema yango wana mais to yebi ki ya pepe kale peza ki bongo ya mte sala ke baloba pe na niveau ke pepe kale alala ka ala mukate pepe kale azaki yesu te le seul Jésus mutakufara 3 jours et puis à Sekui. Pepe Kala Koufara 3 jours. Pepe Kala Koufaka samedi, Nanazara na jeudi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Nanazara na Pepe Kala jeudi. Est-ce que nous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Bah oui. Na maikali Yesu, na maikali zali Jesu. Na anglais, ils a portugais nani Jesus. Na nini na portugais eza Zejus munoko na batu na biso lingala eza Yesu en fait munoko na munoko eza na nanino soko lobi na bon batu ba okama parce que batu batala tina ba termonage ya bande ko pepe kale baleka na ba bandage ba onokanga na lokola pepe kale azaka na pota bon pota sani ki pota na so ngo na maikari ay siko ngani na sambela na maikari pe na pota na yebite tamsu ya yo sinaki bongo te non non ils ba n'importe quoi omoni okozala omoni ngai ngambu na mema na empire lelo yo et commence na oloba mambo empire na ba yaya nyonso tout na otanga bakombo na opi na tenga bakombo te bakoma osilika nanga pona nini barensaka na wela pepe kali na bango tamsu po babiki yo tikala na héritage je sais pas motema na bango pourquoi mutu moko te akoki koyeba mutu sur 100% pour yo umelaki na pepe kale osaki na 32 ans de pouvoir nde oyebi pepe kale ata soki pepe kala koti toilette yo zaka na pepe kale non ngai pepe kala tonga ba misie belé pananga je te jure au nom de Jésus je répète encore to vandi bo pepe kala zo tonga pena on comprend mais sikoyo lokola yazala kité so nga na lobby na lobby véritant petit comme na makima tama loba do petit mo ga humilité na vie kale vraiment tani gazo loba ah zambe petit yo bano lala na pepe kale tout le temps pepe kale tanga zo lelo ya na ngazate na loba ata pepe kale tanga zo tina nga pa makangu na ye yo zalaki oh donc na botoli yo pepe kale te to na botola bino pepe kale te pepe kale ya bino ma enfant chéri ya pepe kale j'essaie et puis na koyeba kango kaka mais ce qui est sûr na zo temps ya kolia na pepe kale fufu na sani moko to kata na neli boko oye salama te na ba misie belé surtout que j'étais le plus petit parmi ba misie nyonso empire bakuba du coup bazo mona ngone teza ba chose impossible na pesa témoignage mo o bango ba oyeba te ce que ezobi misanga neti pecho pe akomi koloba bon ngam na pexi bino bo pesa témoignage ya pepe kale tant bozaka na mais ngala on pesa même si tu na salaka journée moko na pepe kale mais na sana droit on pesa lango témoignage oui donc ba tuninga fona loba ah vi on a to vanda ne jour mo na bandal et les carabo mais il suffit ce qu'on ngai
mutuna naimina Pépé Calé 5 disques. Si on a repris cette témoignage à Pépé Calé, ça dit vraiment dans la beauté le bango vieux quoi. On a raison le bango vraiment. Mais ouais. C'est quoi yo? Et le revenu de Mando Sala qui Pépé Calé toujours le rimer et bimara na ba façon belé. Depuis Pépé Calé tika biso liwa na e lo babaka na ba forme et belé. Grand prêtre. C'est dit grand prêtre. Solo baki alalaki mosi na yaki ola musaende akenda mobimba ko kende yango wana. Nyoso tone zaka faux. Ezaka lokuta na kombo ya Nzambe ndima ngai nazala ba preuve te ya relaxa yo tina mikata po ndima mais ça faux ezaka ba makambo yo ebimelaka vedette tant oza puissant tant makambo ebimela yo tant on vient na biso mo pa o mokonzi aza puissant à part Pépé Calé moto aza vivant makambo zo bimela e trop eza Koffi Olomide parce que tala pena Koffi Biombo na kaza puissant nani tala sou Luambo Makiadi Franco Loro la zara puissant et bimé la épée ya ndenge c'est comme ça lelo so nzamba bengi vie Koffi oyo ka ba suite mais na lobi boy ndenge mona musique ya kala na musique ya siko o eleki kisi makasi sapi ya kala to ya siko non na lingi te to lobela kisi na sens wana parce que kisi eza partout même na ba église te na zo na domaine na bino ba musicien mais na oyeba neni parce que na takala na guta ki ngote na temps lelo pe na goûter ngote ya solo mais na oyeba neni parce que le cause mona nzambo zo mona côté ni kisi eza makasi na oyeba ka pété mais soki na lobby na loba na vitesse ndenge bana lelo na mwana mona ya 4 ans sali succès a sali makambo bozo mona pena eza normalité c'est à dire on dirait bana lelo ba komi makasi na kisi ouais tu ose bien raison baza ba ninga pena ya Satan je te jure comment on a ba miketa ba sambela raté mais ya bino za ki mona ba bozo lo ba nesi bo bino sambela na manquer carré mais ba mo bango déjà ndé lo ouais non préféré babanganga ouais babanga parce que oyo nga na sana ya za plus puissant que bango bazana ba ki susu mabe ndé lo bongo ba komi ndeza banda ko bakoti donc bazela ba yo ka Peace and Love album Roya et au CPL Sabam. Pourquoi en anglais? On peut sa difficulté dans le peuple congolais bah il faut baser na moi fin pour autant la communauté. Ouais, Peace and Love et Zarara Kimia pe bolingo. Ah, le bon kata na lingala boy. Ouais, donc boss de l'album na bino. Le bon on se combat bon, tu sais ce qu'on a lingala boy. Boss de l'album na bino Kimia pe bolingo. Ah, au moins ni boy ce qu'on on a la facilité. Mais ça Peace and Love. Oui, so sali bon, ce que tu rejoins ni kuna en fait. Au résister biso Pépé Calé parce que il y a des gens qui ba plaira kana komba Pépé Calé ba zo ba nostalgie wana te. Est-ce que suite à programme mon tata ba concert mon place mon ta chaque dimanche te ba to ba perda voir wana pendant temps belé ba ya repasser ata ba dimanche. Yango ka na vandi tout à l'heure là ba oti koloba na ngango sikoyo ba zo pesa nga salle moko car tout de suite là va yo oya to pesa na mbota Bazoua le bananga tout de suite là si tout va bien nous allons salle mort on a limité nous allons chaque samedi quoi. Ah merci beaucoup to betata moko pour la likambo oui que peuple pendait souffrir pour la likambo ouais sikoyo okosala ndenge nini yo diaspora Kinshasa diaspora tepo so na ye awa na sala ba 8 mois ba 9 mois o ba na poto ebele balinga sala te nga na sala ba 9 mois ba 8 mois so na zongi na poto souvent na sala 4 mois tam sous 5 mois na zongi. Parce que na poto au moniteur news tout na ovanda donc écoute boîte aux lettres tondi oh bango nyonso bayebi na bango te alors tant na ozasko na ba dossier ya ko remplir ya ko signer ya ko kene ko s'excuser na ba lettre monsieur ezaki ya urgent nga na zaki na ngate faut na ya ko expliquer na pe mama belagi on a kene mbangu vraiment Afrique on comprendre siko bango ba yebi te siko tant nga na kekuna na sal sous 4 mois ba pesa nga kombo Akimi Barbara nga mi Akimi. Nani oyembisa bango ta cœur moko boba yo katake bato ba comprendre on est là. Et tomber que courant ezate. Bo remarquer ka donc to bandaka bo paf courir katani. Wana tiko ndio comprendre ko geni Kinshasa. Wana peneza fierté na biso Congo. Tout ça na ebité so bo zone samso na nini en fait. Kozela nalembi. Note. Kozela nalembi. 1 2 gros. Kozela nalembi. Nasengi kosena bato yo naloka solution moyete ponga na tika motungisio yo sanza bamvula mikolo misimi pusane ngo kwa mie konzo
nasambelaka na nzambe abatela bolingo na biso epikamisisa loboko système baloba tanga na bible senga bakopesa yo tanga na Matthieu 7:7 Kyrie eleison Kyrie merci beaucoup, vraiment, peut-être beaucoup, vraiment. Vraiment, na moni ke caché wana eza kaka. Ouais. Mosali ndeni osupe bato bazaki na yo série wana bazaki na ba vie osu bango pe boye na bango to. Yo mo osali pena kaka osala ke ba voix wana kaka bima. Non, eza kaka bano nyonso baza bana sika. Ba chanteur o nazaka na bango. Mingi tonga na zonga poto ndeka na zo soga. L'idée akimi. Tonga na zongi poto. Nazo tinda mbongo atike. Naza pe na salle ba répétera mais so journée na ba répéter ba pesinga faute ya mutapoto ko. Ah vraiment courant ça te vraiment faisaka leader akimi na e quoi. Na souffra mabe. Donc ba chanteur rebelle na kuti bango te. Rebelle ya baba no nyonso tu na zui bango ka ndé na yebo. Mais avant na ya na tinda ki déjà nouvelle bazulanga bango bazako répéter na coulisses. Donc bah yé bah comme déjà na moins avantage sur 10 bah comme déjà na moins 3 quoi. Parce que bientôt là bah tu pena ba fan ya ba diaspora pour ba ya ka bandeko no ba congolais ba tala biso pe awa ba sa da scotché kala mingi ozo banda chaque samedi place mon. Ouais, na on peut ça bango parce que bilingi oyo ba perdant pendant 20 ans. Aïe, on s'en rend compte tout. 20 ans déjà pépé kala tika biso ça. On s'en rend compte tout vraiment. A sala pe ebelé. Vraiment. Comme on a ego kufate. Vraiment. Alors faut ezala. Mais sikoyo ndenge pe ki ça c'est comme liboye. Na yebité parmi les okende ba l'équipe parce que na sima babundi. Ne ozomona ngaza mer na ndenge sikoma ke na biso nde tolinga po no papa ba yembi obosala pena musala. Parce que nous on est là pena mona ke nenga na bena vie ya boye na ba massa to ba petit bazo yemba nani pena zo yemba bien na mulongo penda. Non. Wane ozala trop dur na obima moté mabe na ba ndeko mususu. Ba on surtout bazo yemba bien. Mais ce qui est sûr na moto azo mener biso no soje. Donc to cha moto azala succès na ebele. Tu as fallu une affaire. Après, tu as nani Fabrigaz. Après, tu as nani héritier Watanabe. Après, tu as faut pas te bosser à Moutounanga nani. Moutona Tembe. Ah, il est dans un succès belé. Il est pas un succès. Héritier Watanabe. Te nani contre-maître quoi. Ibrator. Piana. Ah, il faut ça. Mais tout ça peut na babina filé, tout ça peut na ba innocent balume. Kasi on a le bit. Yo le binanga. Na lo baba nani bazo me mapena jango ya oyemba bien. Ya on a bi bango nyonso to. Pour ça na lo bina banda ko corriger. Vraiment na ko corriger. Alors mais ce qu'on m'a bé on a corrigé à au monde on dirait viens peut-être nganga te. Le roi pena za professeur na été azoyemba bien. Merci beaucoup tout à bien tout qui a besoin de souka émission na biso mais na lingaki otika biso boete ngani ngaka vocal mon pépé kala yemba notre cause est juste et tokologa baiser de jida royo bopesi biso et fongoli biso miso tina génération future Congo et Congo Joyamze. Et ça le ndenge ni ntango yoka ba biloko wana yo moko lo baka mutu azaki pas la penda pona biso. Yango moni kala il a trop avant. Nakala ngana tika na tiki kolota e kala mingi te na zakolota e trop. Na zakolota e trop. Tina ko mona ke komi anormal, les asu normal te. Il faut na sale fort na kabwana naye. Via ça qui a ina accepté. Na ça que fait on a accepté, je te jure, na lota pépé calé, je sais pas comment. Na lota e azo l'accent ko yemba. Ntam so so manobi otiki ba fanatique na ngana nzala na ngai. En fait, azo la muso qui faut zonga qui ça ola comme sou na beta fara na Vincone. On pena Vincone vena de l'enfinda. De la jungle. Ouais, na 2011, na oti poto na ye. Na beta na Grand Hôtel na Latimo, Vincone azobeta na nini? Na Salon Congo. Ba mise kaya ndeka na ebiso ka ba vina nga ya empire bakuba. Pecho na ko zwa lelo makamuna abeta fara na wera.
na ke na cimetière na vieux vieux nazo mbabi ya chante côté on est tombé que jour ngo on a viensone so achili ba ya place on a vraiment na habité ko na Gombe o ezama mnanga tema kam na yo vedon te okende ki wapi na ba yoka ko na Gombe tanga bato atonda osala boye te te mais faut expliquer ba oui ba yoka ka ndenge osala boye ko ndenge yepe marqué ana facilité oyoko na facilité te longo l'église à part maikali motel like yo mimi soki ta maite na sambela na lingaka pe kolanda mingi pasteur de la foi na landa na pe pasteur de la foi donc kuna longo la vraiment il désakisti mo mususu yo za mona ndako mo musu na memo na maikali ngana bangi pardon te ko ba nota ngai ouais nakile kuna namona na uti maikali nazoya na nzila nazoya mutaliboma tokutane mutaliboma akima ngai ouais namona ba preuve na yebi tu imagines que na yebi comment ba congolais ba pensaka kisi mais ngana olo bango ouvertement parce que na yebi que congolais c'est comme ça congolais tango raisonner ma be wana pinoza vrai congolais so raisonner bolamu neto comme yuma Yannick Noah vedette ya France Yannick Noah atambola makolongulu mais na sali 19 ans na poto non na tikala o mona te mindere mo ba sali réunion na kwa gambela na bango ba holo ba Yannick Noah za na kisi ya atambola makolongulu mais awa na Congo mekanka bina fila tama makolongulu ngana ebité mais na Congo mekanka ça dit o mona ba réunion bato ba comprendre bien te ba banganga ouais ki wota mona nzela mutaliboma akimio ouais mutaliboma pena pumbuki kuna mutaliboma za na esprit mabe na kati na ye soki ngai pe nazali na kisi aoki manga te po biso na biso mais so mutaliboma kimi c'est que bonzambe soki kisi nusu elegia mutaliboma mutaliboma za nango original ya bio c'est-à-dire mutaliboma ezaka vraiment ba démon baza ko habiter kati na ye donc eza pena dans le lieux arides baza ko habiter katine donc yo aussi ba kisité o les ka force ya mutaliboma parce que ils sont là les ba esprit wana on va prendre ke bonzambe mtego kimisa ye ke bonzambe mtego longole loko wana maintenant il y a quand oyebi que pardon excusez-moi oyebi que bato balobaka maikale za na médaille mais est-ce que oyebi que ba catholique pe baza na médaille bon ba sambela je vous salue Maria est-ce que oyebi pe ba islam baza na médaille ta sibylle donc faut pousser comme makanisi musika au comprendre que makamna kanisi na moto mais ça mana ko partout au moins te banganga o ba na ko lubana batu chali boko boye alaksa o vina yo basila ba komona mona église ça sert à quoi muta ebiso prophétie ya vina o mobimba mais après ça o guérison te nzamba olaksa ngai nanda kuna yo mama na bino tata mwasi na bino noko na bino yo jumsu na tuni frère mo boye na poto na église da sambela mais c'est tant aux qui ça tondo yo kamingi ba témoignage ba prophétie nzamba ola kisanga passeport liboso na yo semé opambamo mais na poto to ka ngote ke nzamba ola kisanga voyage liboso na yo ozoke ki ça semé aseki ngabi conséquence la réponse te pas réponse donc nzamba ngwa changera donc nzamba pas yebi ke poto ça danger le ki Congo pourquoi profession pour ngane na zabo sur na kende États-Unis lobby na ke États-Unis pourquoi nous avons dit que bia nazomo na prophétie États-Unis liboso na yo semé pour yebike bia na facilité omoni donc beaucoup ça reste combien de peuples ya ba congolais pour ya poto fois semé mais pour ngana ya kisasa na semete mundele po azwa visa ya koya Congo asemaka mais yoka po kende Congo semé poto semé mais mara na bayira na kende pona na chate il y a quand déjà album Nabiso album bientôt tout ça qui chave les iba ya kana ko ne na sa émission fani ka musika bo wa chef Nabiso chef d'orchestre les grands bassistes à Congo donc laisse tomber on a yébé depuis kala ayi banaza misalilo akamula boli oui ça va il y a chef d'orchestre chef d'orchestre numéro 1 après tous en chef Alpa Bass après tous en 600 baguettes 600 il y a quoi ça qui sorti album quand ouais je pense pas na ABC ni surtout mais il y a niveau ni surtout to combien niveau ni expliquer biso en tout cas pour l'album tout ça à décembre parce que tout ça une étape quand il y a finissage
Et puis, nous avons un moment où on a ajouté. Si décembre, tu as déjà quelques morceaux. Si. Tu as 8 titres. En tout cas, c'est Nyon Soto Ezali. Eza musique ya ba mikolo na mikolo nyonso ya liti. Danse nyonso mikolo nde basala ba mike basali danse. Tout wana ezali. Tout ezali. Merci. C'est que Kalami décembre on ne sait plus déjà quand sortir. Ouais, tout ça bien aussi. Au petit peu tout ça déjà clip. Nous avons chef à l'obit au Baksawana, ba on va y man. Ba vocal. Tout kabolaka morceau ani. Merci beaucoup. Moi, je bon, bien moté. Un besoin, on peut sur 100 guitares. Message, vraiment, bateau surtout balinga bia chante. Moloma wa Polondo. Donc gaye quoi, bia chante. Nazali, bateau nyonso ba Monique na lobi mabe, vraiment bolimbisanga parce que na lobaki cette fois-ci na ko bana pena ko loba mamba pepe kalete parce que na komi ko sumu ki sabatu. Sona lobi mamba pepe kale nazo memara ngambo quoi. Mais ce peu journée c'est baye batu na ngara pepe kale. Donc vraiment beau comprendre ngai et puis beau excuser ngai. Combo ya orchestre na ngai o eza bia chante. Combo ya album na pire bakou. Non, pire bakou ba pena bazwa quoi. Bazwa Combo eza bia chante. Mais soko lingo yoka ba merveille nyo surtout ya pepe kale. Je pas dit papitex, je pas dit dilu mona. Mais pepe kale soko yeno awate voya quoi lotomo. Non voya. Donc il faut ya awa quoi. Non, on a répété na Echechere, chez Mazuzo, Mangaya. Donc on a répété de 15h à 21h. Donc chaque mardi, jeudi, toujours répété awa, les rois, les moutou, Badjo, Assisi, Barichano, Biya. Donc toujours répété awa. Moutou no solingo kangabi so ayawa. Les moutou azate, numéro de téléphone nanga pina on a kangi on vraiment j'ai du mal à repérer ça. Ouais. Donc bambote no pesta papa banani. Na mbote nanga na pesi na Chile de Campo. Na pesi na mer golf chez Zambia wana bien donc capitaine de l'équipe Nzamba ba maman na pesi na Francis Mavimpi l'inoubliable Francis Mavimpi ba relation na pesi mbote na Didier Mobali ya mami de longues belles jambes quoi ouais donc on a pesi mbote na muturanga Stone Womo, Stone Bill, Stone Israël, papa na winner. Na pesi mbote na Jonathan Pondelas, garçon de clip, ministre Mbogoyo. Na pesi mbote na sona bosanité, Cosmos Matose, Timothée Mbozo, Dake Kalenga Chimvondo, Bob Mavumu. Voilà, donc on a bossé ba combo. Na pesi bino tout, bateau bolinganga, vraiment mbote ya trop quoi. Merci. Merci. Bon, c'est le mot à Kerna Bango, ça bien. Merci à Ezalia. On va faire chef Yomo rappeler ça. Chef Yomo rappeler ça numéro. Numéro contact Nabiso Ali plus 243 84 74 20 132. Plus 243 84 74 20 132. Tout le monde a su que émission monsieur Gitoko invité dans la Gibia. Merci à Robert Melik, mon frère, patron boss depuis à Botam, à Robert Melik. Merci à Flore Makinis, merci à Moura de la presse, merci à Kérim Montoya, Yadodo Kavoule, merci à Peki Bokele pour les prises de vie. À la prochaine barre. Ciao, ciao. 1, 2, 3, go. Ajuenga ndeto nakei kolinga moto balingaka te nakei kosimbeloko basimbaka te nakolinga te na nyoko matika nazonga mboka baboti ponga nakomi kokondo susi susi esilisi nzoto nakomi paralize dododo gazongisanga na ndako na kokofa mobali na ye kabala nzoka ndeko ya yuda alongola yo eloko yo mawana motema anga na sambwe. Merci.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.